kende vraiment toko seke kitoko komona kuna Aziza na Marina Laba ndenge Marina Laba moni papa Serge alongwa déjà lamba ye moko pa bipé Aziza kuna baki misu kaka likolo na cadre sentiment Marie-Jeanne kuna pe akoniato moni bino bo mona ba mibali te so moni ka ba mibali bokoma agité pona nini ska veneni na ko ba le kana no te ngona no boy yango likambo nini mama bojo tambala kana isoson bon venir ska veneni na ko bakela yenyo ka ko baka venena ngo skani yo yebitete oyo mobala reki na yo na yo mo solution mo mobala mimi yo wala te kana njoto ko sa nini na loboko na ye ko sa nini mama to boite na soko za bula wa yo mama aziteza nini ngo bon biloba loba bomuna mpaya zali ko buzobo basali nini basili maman non parce que na nord benga bini aetsenga que provision et ezali souveraineté toko yango wana vraiment kotala madame Belleville ndenga so tato la dino bambata donc et obi na banga ki na présentation tangu papa Serge akoti mimi ayeko yamba ye azo présenter ben va bité ko présenter te bon mimi atana mo ba art mike na ko ako comprendre te na comprendre peut-être ben va bité ko présenter te tikanga mona na se présenter ben va se présenter mimi nya loba bité yo ko loba te tika ye mo ka se présenter papa Serge obi ko za courageux makasi abi je suis Serge Mwembo. Je te présente mon amie. Non, laisse-moi. Candy. Elle te connaît déjà, elle t'a vu sur la photo. Je m'appelle Belinda Kitoussa Candy. J'habite. Bon, je viens de Louchi. Mais votre présentation aussi. Ah, c'est Monsieur Rock. Monsieur Serge. Monsieur Serge Mwembo. Et vous êtes pilote, si je comprends bien. Oui, pilote. Et vous travaillez ici à Kinshasa? Oui, il travaille ici à Kinshasa, mais de temps en temps, à Libanda pour là-bas. Bon, d'accord, ma chérie, j'arrive, hein, je m'occupe un peu de papa. Teba oyo madame Belleville asunga oyo amonaki teba oyo baza bandeko na nga lelo peka bango bakoma kobalukela ye po baya koloba mabe ya madame Belleville tango oyokaka yango otalaka yango na ba page na ba chaîne na bango na ba chaîne pe ya bandeko misusu esalaka ondenge Yesu kutu mwana nzambe abimisa mapa abimisi mbisi na loboko ya mwasi abimisi mapa na loboko ya tata atomboli likolo et se multiplier mais babaka ene kulusu bien kama kasi boy na oyebiso asuka fin de fin asuka ne kulusu asuki pe bongo te alobi tata et pitié de nous asuki su bongo te abina moyibi lelo kozala na paradiso okofana na loboko ya tata na loboko ya kembo wana ezalaki baresi ntango alingi akende prison Belleville ye alobi te lelo kobima na prison kobima na parquet okokoma prison makala te tendresse balingi babwaka libanda biloko libanda abi te lelo kozwa garantie ya ndako malika yeli biso 2 bagues abi te lelo kozwa mbonga mariage eboni mura oyo libumu evimbi abandi kolela mukongomba liboso basala ye bapasole nsima wana abi te koko aye kolela abi koko lelo fazwa mbongo akende traitement babenda mai timango esala nyo moko kaka mbali liboso sikoyo oyebi mutu nini akosala belango mbala liboso basala ye
ozomona sikoyo monde de gratitude omona na Bible écoute eza Yesu o asala miracle abikisa moyibi akasoda bakatelo nini litoi ezonga abimisa milimo abwaka bangulu balela batu bademo baleli zwa milimo bwaka pa posoka bwaka pa bangulu te mekindoke ezala te mais qui c'est mais oui mais qui c'est ngeza na pouvoir te qui pede ba mura basala ngeza la te qui les bien no ba te bele basala kana ngeza la te ozomona lelo mutu nyoso to azala kapoza maboko acha madame Belleville na lisu Belleville aza souk sa respiration ya batu nyoso si la abane ko jouer te akoma joueur ya likolo moko top vision ekangaye na salaire à $250 mais Belleville atalisi si la bité ma sœur oko signer contrat te faut le casser contrat wana parce que ils ont aussi sa carrière na yo lelo soko pas nango tourner na peso 50 kuno okozwaka mbongo oyo bazo jouer bazo peso place moko o jouer na ba chaîne ebele si la sala ni na vie à Belleville si la contribué ni na carrière à Belleville conseil ni si la sala à sala pas Belleville total si la za ko adorer Belleville abinga na benga ke mwana moke na lotete na ye pour azo reconnaître biso ba yaya lelo si le ngo ba na Belleville wa age moko zolo kaka to personne ko bango tembe bo munoko litama libumu partout ana piercing ozomona mais lelo siko mana nga talisa biso ke yenda za bien éduqué mania mama kata mote mozala te mama bino kufi na nini na mabele mana yo zalata mana zalata ti mama kata mote ma désir mana zalata na bandali ti ba mema mama bango ti ba ye na ye ti ba ndeko ne ba ba kena dozela ya aya na fiche ya za ba kena musa na désir wakop nini wana omoni kene za bon partout ze bana nango kala ti ba mana déjà avant ba ya ba SB ba zaki la déjà bata partout lelo nyama kaso sila za nango loka botina ba soda bazalo ni moko na sila na Belleville to sala ba semblante lelo bino nyonso to lelo bolingo baka Belleville ne kulusu mania omitali ata mania obinga na zaya moso na vandi na okaka mawa ya nini susu obi parcours Maria ya mania asali nini ya yo ya ye alobike soka longwa na ye na be na département ya Bela eza parce que ba mafingi bande koleka kuna bango na soi-disant bandeko na ye nde batelemelaki mafinga wana yango balo nzana ebisa yo mana ya na TV mal répété mana ya TV ayate biso to persa wapi naloba na yo bango ti bango ba insult na bango lelo esali ke batu musu basolaka te tangu baoloba bango na bamania ti baobelela si la toli komona na bato bajouaka na SBT mais lelo si la fukameli d'Acosta lelo si la fukameli Gesho si la ye wana abondeli mama top si mama top mama étoile si la ye wana lelo akomi kosenga pardon pa mutu moko mida si la tuna vi na bino mida tendresse si la take kosenga pardon atuna vi na bino bomoni ke botikali na soni lelo pe lisusu ole kutu bo vanda na bino si la zoluka réconciliation lona bandeko na ye ole bo silama mususu papa lombe pa ko vanda ba bité comme ma fille a reconnaître erreur na sengi pardon nga pena zonga ko jouer na SB mais lelo boye ko talisa biso na bazuma ke papa lombe a pasola sila boke na biso wapi bonga mna lobi yango bonga mna lobi yango ya solo wa ozuma na minoko na bango na machine na bango ezalisi ba vegle ne ba sumi wende ba na internet papa bima na bana so papa bima na bana misu ya bana tangu nani oyo bongosi ayekoloba liso elombe motema elombe ezake pana mais aloba te mete motema elombe ezake pa nani
Sila tango siko bazuma bayeko bake papa mabe pasola bana moi nino ilomba pasola c'est sila siko loko baso bosa na kele lo sila pas na belle famille na ye après la réputation na ye sila pas na bato siko tango bato ne bayaka ko tombola likamoka mabe pas sila est-ce que sila mo conscience ne mo reproche que te kenga pe na belle famille na ngefona luka na sala makamna nga malamu. Il faut belle famille, on peut pas respecter nga. Au moins ni siko que ba communicateur, ba communicatrice ozala bango si la ba mayele te. Po eloko boye na ndimite mundi ba ko fa na teva ya lubango. Na ndimite Jerry Cobetos presse Luamba, na ndimite Yamsi ya betadi ngalapa, je ne crois pas. Il faut ezalaka bango ne ba ya na makambo boye. Siko en soi boye bino moko, et ça bino sonité. Bino mokati réputation papel ombe beba. Mon ba la samboate. Ntasambwa ndeza mwasi so bandi ko tango chacha mama no tangelo mwasi nombre mibali bando banda kimo seka si le ba liesi la pas combien de personnes toke nango wapi ozomona ba ko ba bana su ba olia kepe kaka bo ba siko gutise na gaza sila oye moko sans le savoir ba yibie comédie na mona makolo o sila ye moko azo reconnaître te kenga le comédie ezate sila fa na mama étoile na scène a opesa te mais comme otala kiango oh tala mazongisi film mo ya kala sila okota Belleville Belleville baza bana mama top na dinana sila okota songi ya quartier okota fo mona bana ba mama o ba ye bana fo mo sko ndenge sila teke o makolo fo mo ndenge panzeli ngo makolo sila ya kala mama abokali sebo sangani bakenda buawa mama top dinana excellence na moni pe mutu kadina na moni ya bebi baza wa bino nyoso so kipe ya mana munoko bana bakela wa mama honorable mama excellence ako mikolo mama alors la rasone makambo sifate batinga kana munoko atona kedo familial ezala nini nango mama babengaka yo batingaka yo ba informaka yo ezala nini information oyo ngo opesa biso o non ko biso to yebi yango te mais yo so yebi yango ezala nini na yo eloko ni ezala na yo soka na mutan au sala examen de conscience o mi zongi sinani o talelo ni na sala kama beni na sala malamu yo mona aka apo bana ko ganga makamba bato non oyeka ko information pour kende yo balati so beta to lo bala mukolo bala eyeba na te invitation bato ba mona te là c'est fait ezaki eyeba na te mais o panza sango bala mama zela kaka nous fait ko na voice non to ça ou pas dans la carte to sala ka bien dinana o sala ka montre boy pour nani songi en tout cas ozomona tala sila ndenga maltraita ki papa lomé la film wana lelo sila ko pesa les meilleurs n'était pas maman toi la plateau ozomona na scène maman toi la vandi matali bo o senti que a je na mutema na lo bakaka belle vie Belleville. Mais bien comment t'es que venu bosser que la madame Belleville a problème. Parce que wana eza mambo à côté mususu maman. Tolukele ba problème te tozana tolukele ba problème te totalisa bato ndako soto jouer na SB. Et tapete. Film leki inaperçu. Ndako soto ko sala film ya kilote na cravate. A travailler physique na nzela. Tant de bêta. Pour ce point, on a besoin de l'engagement qui était. Théâtre. Nalandi, tout d'abord, depuis mardi. Maman, toi, le délit pour un nini. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Depuis mardi, Naosa est sous téléphone. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Téléphone nanga moko nazo banga ngo pona yamba. Est-ce que c'est normal? Sarah, maman. Ngam tu la bengi yo. Yo mto benga. En tout cas, si tu as une question, on va répondre. Te na okokate. Mais na juste koyebisa batu boye. Soki bozala mutu boki ko finga. Allons les lunettes.
bofinganga. Makambo ça la patience. Courage maman. Tout côté. Soki bozana muntu boki kofinga. Bofinganga. Ngai ndi nazwaki appel ya Vincent Churuzi. Alobi mama étoile na posa na yo mardi. Ndenge tozawa tozala kovandi boye soki bokoti ya semaine okufukama okumisi nzambe merci na sito moi na 6 mois na koti mois ya sika. Si péchanga bano vivre na homme la sila te ozomona iksi péchanga omoni chacha tozaka ngai yo samigra Pamela Matondo bato baza vraiment belé eza ba journaliste mususu pe babenga biso OK na plateau mo bovandi vraiment senti otali place so Pamela Matondo ya mbenga place so ya ki samigra place so ya ki Jemima Ibele et ya ki chacha et ya ki Exode et ya ki Darling au moins que ozana bato mo boso ovani na ba plateau senti que non ba bibiso biloko akata nzoto ozomona et ya loka madame Bellevie yaya bokokozwa bato belé mais bopesa le meilleur à Bellevie ozomona exi péchanga a contribué na carrière à Sila a contribué belé dala a contribué dans la vie réelle boy exi auto bimza vidéo moko awa ala ko encourager Sila oza Beckham oza Pomba Sen osali SB olanda ba légende ya bato tengano to kabwanité toza bandeko toza famille eloko neko kabola biso nga lelo abilelo tozo kola naza pe na posa lelo la benga lo sila na posa $5,000 mosi lo pesi ngai yo pe oza pe na posa quelque chose nga pe pechanga na pesi yo propos ya biso mibale yo yebi to bana obeta ngo kala ke et il y a des gens qui n'aiment pas tous ensemble bazolinga to kabwana po ça bango bien mais ngana yo to kabwana te to yebi ke to kabwana te chacun de nous a pris sa route pour na to mera to uti musika to kola to s'épanouir donc to s'épanouir wana ezaki muta mutu lelo ngana koza na problème obo et si ngata mo ba 10,000 ata mo 5,000 yo na facilité à débloquer 5,000 mo popianga tu vois c'est ce que nous avons voulu depuis to bandaki tango ezo comme bongo et on a qu'à applaudir ba tu so ba charlatan n'importe quoi ba mauvaise langue sur ba mangana et que Mopandi continue à faire ta route n'arrête pas moi n'engé SPS bandi n'engé na vogue nango n'engé na moto nango continue et kende si et moi ça me fait plaisir parce que to uti musika na olingate to uti musika na mona osuki na nzela to yo mona na suki na nzela et ça biso ki to uti oza Beckham ko bosala ngote koyoka ba légende ya bato tengano to kaboni to amwana mama na est-ce que si la koyoka ba pechanga bongo pechanga vandela sila na hôpital pangusa sila simba makila si la basala opération est-ce que tout le monde a ba tendance ba mine ba ya si pechanga comme tazaka na mbetuti et lelo si la cause la reconnaissance tata na bien fait moko yon lo ba vidéo zo circuler mona muke na lo tete na ye na linga Bellevie mingi parce que azo reconnaître biso ba yaya Bellevie ba pechanga ba contribuer la carrière à Sila Sila qui succès na scène azala quitté mais pendant qu'il avancé ozomona Sila qui na scène Sila za quitté et grâce à ba Bellevie na bazongi ça qui la scène ba ici pechanga na ici la kabola 10 tableau kabola 5 na Sila pour Sila zota moi quelque chose à ba na mbongo place ba que c'est l'opération mais le bec ezaki ba tableau si les aka été ba tableau Sila wapi ba lo ba ke Sila mtabanda yo ke la irsil mais pechanga mawake producteur akoyo ke Sila yemo na ba production ya lokuta sila sala production wapi sila koma wapi babenga
mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission, notre émission qui est présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana, Mwana Souka Yabasumi Songi, autrement dit IGF de tous. Voilà, mesdames et messieurs, les lots, les sous nakati ya chaîne Nabiso, chaîne Nabino Mwana Souka ya famille Libota TV. Merci beaucoup, Nababaz Nyonso, ya Londres, ya États-Unis, ya Canada, en tout cas. Kino na Israël na Bethlehem Petobo Sanate, merci beaucoup Nabino pour na ba commentaire pour na ba like, en tout cas Boende et Zalaka. Et un grand merci à la maman chérie, maman Gina Mabiala, maman Francine Matondo. Maman Francine Matondo, en tout cas, yo na bengi deux fois parce que bola mo ile qui est belé et pourquoi pas na Evelyne Duchesse tunani na Lobaki déjà. D'état dans ce qui, c'est-à-dire que Makamboeza, voilà. Makamboeza, tozo solola, na bien kazanga sur l'actualité ou iso les cas. Tozo beta siete na film, en tout cas, famille Libota, bolaki si vraiment que boza, boza la ka réel. Tant dans le bif famille Libota bolaki si on a longoli na nous côté ya presse. Bafanyanga na ya mama belle vie, en tout cas boza réel parce que o bo sali pe o bozo sala na kati ya film oyo la meurtrière nulle part ailleurs o elongwe toro na epte soto bengango to bengango nini. Vraiment merci beaucoup na mon habillère chérie Paula Lisupa, merci na maman Julie habilleuse par excellence, merci na établissement JNT Jonathan de Best Nine, merci beaucoup à ma famille, merci beaucoup à papa Jumbanza, à papa David Chris, à mon vieux Ndash Mobutu, à Junior Shinga, vraiment pardon. Vous êtes très nombreux. Oh, ezaki se na bandi ko tanga ba kombo toro ko mape ata na 4 ba minutes. Oh, ba pesi biso awa me kasi boko sila kaka te, voilà. Lelo naza na bien kazanga nde na lobaki na ibandeli tozo solo la sire. Ba actualité, voilà. Émission na biso déjà et bandi awa bien kazanga bonjour. Oui, bonjour Chacha, bonjour IGF, bonjour Mwana Souka Basongi Songi. Et merci na moto asangisa biso lelo to yebana to zala boye. Belinda Kandi, VIP international, la reine mère maman Mokonzi. Zwangwende na yo za vraiment place na oume la place aux Nzambalo la bakiselo yebele. Apeso be inspiration, apeso makasi ya robeta kasi la chaque jour do beta kasi la na ba film. En tout cas, Nzamba peso sous makasi ya kokomaka film ki toko ozolo bisaka Teresia azondi makaye maman mukolo bonga sala partout et Nzamba peso sous makasi ya kokoma ozolo bisaya Gabi. En tout cas, Nzamba lola abatelo vraiment merci na batunyo surtout balingaka nganga pe na lingaka bino merci na Evelyne Duchesse Tunani, merci na maman Isabella et merci beaucoup na Dongole Nzamba Versas, merci à toi d'être là sa maman na Leslie, un grand merci à Niki Lesa et Mifile sa motema ya papi Irène Kialuta motema Richard et merci à toi Nadine Kialuta, Josélie Kialuta, Karine Izanga, Patricia Branco, Bibi Chumusomba Ipupa décoration, Boni Basanga maman Nicole Loboko. Un grand merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga et mauvais propre Tito Dacosta, le roi célèbre Christian Goma. Un grand merci aussi à mauvais bienvenue Dinamena. Bienvenue Dinamena. Yango ya motema batu ya la mama, papa batu ya Shana, ya Rit et ya Janas. Ya bino vraiment yango en tout cas Chacha, merci à Darling Love, merci à notre manager en tout cas Papa Tigre de luxe, merci beaucoup pour notre gâteau qui toko otoli awa, merci à Exode Mikebi vraiment ba question à yo puis biano yanga. Et dans cette occasion je dis un grand merci à Papa Tigre, le manager de luxe, le bilan le plus intelligent. Merci beaucoup à toi, que Dieu vous bénisse et Nzambe accompagne kayo vraiment na makambu nyonso oyo kosala. C'est ofandi na plateau ya kitoko boy eza grâce à notre manager na Mathieu de famille Libota, donc tout ça vraiment wana Papa Tigre, que Dieu vous bénisse encore et merci beaucoup à Darling Love CPI, en tout cas que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, après ça toujours motema ozanango ya bo mama et merci beaucoup na Exode Mikebi oyo azo kamola image na mkolo ya lelo na kati ya Mwana Souka ya famille Libota TV bien kaza
zanga boni basango ya film. Non, film qui est bien, film qui est vraiment toko, c'est qui kitoko komona kuna Aziza na Marina Laba. Ndenge Marina Laba moni papa Serge olongwa déjà lamba ye moko pa bipé. Aziza kuna baki misuka kalikolo na cadre sentiment. Marie-Jeanne kuna pe akoniato. Moni bino bo mona ba mibalité so moni ka ba mibali bokoma na bokoma agité pona nini en tout cas film na biso kitoko yango wana vraiment kota na madame Belleville ndenga so tato la Dino Bambata donc et obi na banga ki na présentation tangu papa Serge akoti mimi ayeko yamba ye azo présenter mais va bité ko présenter te bon mimi ata na mo ba acte mikemike na ko à comprendre te na comprendre peut-être ben va vite ko présenter te tikanga mona na se présenter ben va se présenter mima nya loba bité yo ko loba te tika yé moka se présenter papa Serge biko za courageux makasi abipe je suis Serge Mwembo Madame va se ma bé faka bomande papa Serge vraiment fala bete penande mukama te po yende mutakaboli ki amitié Ewa sali wana pour Belleville ça ebisaki Belleville ça kabi ngai na facilité na ko bima te sans que na ça l'action voilà ozomona action ngo falo boma Serge yo ti mobile ne protéger mobile ne aboma mbanda pardon badi. En tout cas, tozo kene molo na film na biso tomoni la meurtrière ya liboso déjà madame Belleville parce que art ya sala ki wana eza déjà meurtre. Akometa ki déjà meurtre. Voilà. Bande ko balandinde kana bande ya koloba dolingara mingi to beta moi lisolo ya film pepe ça lisusu courage na bande ko misusu baki mambangu na kati ya Belleville TV bakende kotala lelo eza déjà 11e partie ya film na biso. En tout cas, bokende bokota bo maximiser ba view baka ba 100 ba 100 ba 150 ba 114 wana eza mukie toko matana ba 1 million ba 2 millions en tout cas ekozala vraiment kitoko makasi bien kazanga lelo oyo bandeko kaka oyo bazala pene ya madame Belleville pe ba oyo madame Belleville asunga oyo amona kete ba o baza bandeko nanga lelo peka bango bakoma ko balukela ye po baya koloba mabe ya madame Belleville tango yo kaka yango otalaka yango na ba page na ba chaîne na bango na ba chaîne pe ya bandeko misusu esalaka ondenge Yesu kutu mwana nzambo abimisa mapa abimisi mbisi na loboko ya mwasi abimisi mapa na loboko ya tata atomboli likolo et se multiplier mais babaka ene kulusu bien kamaka makasi boy na oyebiso asuka fin de fin asuka ne kulusu asuki pe bongo te alobi tata et pitié de nous asuki su bongo te abina moyibi lelo kozala na paradiso okofana na loboko ya tata na loboko ya kembo wana ezalaki barési ntango alingi akende prison Belleville ye alobi te lelo kobima na prison kobima na parquet okoma prison makala te tendresse balingi babwaka libanda biloko libanda bi te lelo kozwa garantie ya ndako malika yeli biso 2 bagues abi te lelo kozwa mbonga mariage eboni mura oyo libumu evimbi abandi kolela mukongomba liboso basala ye bapasole nsima wana abi te koko aye kolela abi koko lelo fazwa mbongo akende traitement babenda mai timango esala nyo hemorroïde kaka mbala liboso sikoyo oyebi mutu nini akosala belango mbala liboso basala ye ozomona sikoyo monde de gratitude omona na bible kutu eza yesu oyo asala miracle abikisa moyibi soda bakatelo nini litoi ezonga abimisa milimo abwaka bangulu balela bato bademo baleli zwa milimo bwaka pa posoka bwaka pa bangulu te mekindoka ezala te mais qui c'est mais oui mais qui s'engage na pouvoir te qui pede ba mura basala ngeza la te qui lesibien no ba te bele basala kana ngeza la te
ozomona lelo mutu nyonso to azalaka po aza maboko atya madame Belleville na lisu Belleville aza soute sa respiration ya bato nyonso sila awa abandaki kojouer te akoma joueur ya likolo moko Top Vision ekanga ye na salaire à $250 mais Belleville atalisi sila bite ma sœur oko signer contrat te faut le kasta o casser contrat wana parce que aussi sa carrière na yo lelo soko epa nango tourner na peso 50 kuno souhaite okozwaka mbongo oyo bazo jouer bazo peso place moko o jouer na ba chaîne ebele si la sala ni na vie à Belleville si la contribuer ni na carrière à Belleville conseil ni si la sala à sala pas Belleville total si la za ko adorer Belleville abinga na benga ke mwana moke na lotete na ye pour azo reconnaître biso ba yaya lelo si le ngo ba yona Belleville wa age moko lelo nyama kaso si la zana ngo loka botina ba soda bazalo ni moko na sila na Belleville tout cela va semblant lelo bino nion surtout lelo bolingo baka Belleville ne kulusu mania omitali ata mania obinga na saya moso na vandi na okaka mawa ya nini susu obi parcours Maria ya mania asali nini ya yo ya ye alobi ke soka longwa na ye na be na département ya Bela eza parce que ba mafingi bande ko leka kuna bango na soit disant bandeko na ye nde batelemelaki mafinga wana yango ba nzana ebisa yo mana ya na TV mal répété mana ya TV ayate biso to persa wapi nazolo kaka to persa loka bango tembe bo munoko litama libumu partout ana piercing ozomona mais lelo siko mana nga talisa biso ke yenda za bien éduqué mania mama kata mote mozalata mama bino kufi na nini na mabele mana yo zalata mana zalata ti mama kata mote ma désir mania zalata na bandali ti ba mema mama bango ti ba ye na ye ti ba ndeko ne ba ba kena to zela ya aya na fiche ya za ba kena musa na désir wa cop nini wana omoni kene za bon partout ze banana ngo kala ti ba mana déjà avant ba ya ba SB bazaki la déjà bata partout pour na 2h du matin na mana kenda wapi ozomona moyo ovandi ofinga batu oyo vandi olo makamombo ya mabe concernant batu to kende wapi mutu lokola mania ko vanda finga batu mana emono soni munene mana ya TV bazo pasole pe baninga basi mana éducation ni oyo ya nango na TV mania oyo ya TV na éducation te atamba biso to sala ba santa bu mania me muninga monta tikala osimbanga libele te mania tabo silamaka mania silama ngaso na loka bino ko na TV me na finga batu te poso na tali place na za na kolo abata ta 2-3 mots ya soni mais ye koloba ke eza bango te mutu bakabola sila na ba artiste comédien bango batu bakabola sila na ba comédien na loba na yo bango ti bango ba insulte na bango lelo sali ke batu musu basola raté tangu baoloba bango na ba mania ti ba obelela si la toli ko mono na bato ba jouer na SBT mais lelo si la fuka meli da Costa lelo si la fuka meli Gesho si la yewana abondeli mama top si mama top mama étoile si la yewana lelo akomi ko senga pardon pa mutu moko mida si la tuna vie na bino mida tendresse si la take ko senga pardon atuna vie na bino bomoni ke botika na soni lelo pe lisusu ole kutu bo vanda na bino si la zoluka réconciliation lona bandeko na ye ole bo silama mususu papa lombe pa ko vanda bo habiter comme ma fille a reconnaître erreur na sengi pardon nga pe na zonga ko jouer na SB mais lelo boyo ko talisa biso na bazuma ke papa lombe a pasola sila boke na biso wapi bonga mna lobi yango bonga mna lobi yango ya solo wa ozuma na minoko na bango na machine na bango ezalisi ba aveugle ne
ba sumi wende bana d'internet papa bima na bana so papa bima na bana misu ya bana tangu nani oyo bongos ayekoloba liso elombe motema elombe ezaki pana mais aloba te motema elombe ezaki epa nani epa sila te ntango sikoyo bazuma bayeko bake papa mabe apasola bana mwana nini oyo elomba apasola c'est sila te sikoyo eloko bazobosanake lelo sila mpe aza na belle famille na ye ape na réputation na ye sila mpe aza na bato sikoyo ntango bato ne bayaka kotombola likambo moko mabe epa sila est-ce que sila ye moko conscience ne moko ereprochake te ke nga mpe na belle famille na ngai fo naluka nasala makambo na nga malamu il faut belle famille na nga mpe barespecte nga omoni sikoyo ke bacommunicateur bacommunicatrice oza na bango sila baa mayele te po eloko aboye nandimi te mondire bakovanda te vaya olobango nandimi te Géry Compétence Prince Luamba nandimi te Yamsi Yambetadi Ngalapa je ne crois pas il faut ezalaka bango nde baya na makambo ya boye sikoyo en soi boye bino moko esali bino soni te bino moko ati réputation papa elombe ebeba mobala sambwa te mutasambwa ndeza mwasi so bandi kotanga oshasha mama notengelo mwasi nombre ya mibali bano banda kimoseka si lelo balie sila pas combien de personnes toke nango wapi ozomona baobanda susu baoliaki mpe kaka bo basili kogutise nanu te ozomona bagute kaka siko réputation nani ebeba ye lombe kasi badur na bango babimisaka ye mosantu ya yebi elo te ya sala mambo wana te ya lelo kaka lelo esi tomelima yo tenga ningazonga kaka muda azongisaka lelo lelo mwana bato asali topesi eka mbote place avanditi bianka bambote na oyo nde ozomona total biso tozalaka wana te mpona koya kotia conflit epa bacomédien beaucoup plus tolinga totalisa sila aza valeur aza icone sila asali makambo ebele peut-être bacomédien mosusu bakomi kozwa ampleur bazwi ampleur na gaz ya sila oyo ye moko sans le savoir bayibi ye comédie na ye mona makolo oyo sila ye moko azoreconnaitre te kenga leo comédie eza te sila vai na mama étoile na scène aopesa te mais kam otalaki yango tala bazongisi filme mo ya kala sila okota Belleville Belleville baza bana mama top na dinana sila akota asongi ya quartier akota fo mona bana ba mama oyo ba ye bana fo mosko ndenge sila tiaki yango makolo fo mona ndenge apanzeli yango makolo sila oyo ya kala ozomona tala na groupe Simba oyo mama ni ajwaka ADG tala sila ndenge apesa le meilleur ya songi en tout cas ozomona tala sila ndenge maltraitaki papa elombe na filme wana lelo sila akopesa le meilleur nete pa mama étoile la plateau ozomona na scène mama étoile avandi matali bo osanti ke aojwe na motema na oloba kaka belle vie mais bien comment te ke bino be boza ko lukela madame Belleville ba problème parce que wana eza mambo à côté mususu mama tolukele ba problème te tozana tolukele ba problème te totalisa bato dakosa to jouer na SB etapete film eleki inaperçu dakosa otakosala filme awa ya kilote na cravate au travail physique na nzela tande betaki okay na loba na yo d'accord ça to travailler na skin ezaki na méritocratie ezaki na film méritocratie kasi yango wana okay ozomona non ezaki na méritocratie te ezaki na ma fille même se pele qui tellement ebele to leka ozomona kala d'accord ça le meilleur et le to moni mama to ko zabe poser gesho totala ozomona tala okokozwa batu nyonso c'est comme écriture et komeleli okosape niyoka belva salaka mokoma te le meilleur wana fezaka Poutine maloba parce que ça maloba opesa ba terre na monoko na bango ozomona omoi sike eloko eboma sila yango wana na uti kolanda maloba na yo bien kazanga na kati yo te na uti olanda maloba na yo lobi ke sila asala peke ba ndeko misusu bakoma ko jouer bien
Donc c'est-à-dire yango wana ba communicateur na ye balobaka ke Ursule Pechanga azaki ko vivre na ombre sila. Ursule Pechanga bano vivre na ombre sila te. Ozomona Ursule Pechanga omoni Chacha tozaka ngai yo Samigra Pamela Matondo bato bazali vraiment belé. Eza ba journaliste mususu pe babenga biso. Aucun na plateau mo bo vandi vraiment senti totali place so Pamela Matondo yamba nga. Place so yaki Samigra. Place so yaki Jemima Ibele. Et yaki Chacha, et yaki Exode, et yaki Darling. Au moins que ozana bato mo bo so vandi na ba na plateau senti que non. Ba bibiso biloko akata nzoto. Ozomona ya loka Madame Belleville. Ya bokokozwa bato belé. Mais bon pesa le meilleur à Belleville. Ozomona Ursule Pechanga a contribué à la carrière à Sila. A contribué belé. Dala a contribué dans la vie réelle boy. Ursule a tobi sa vidéo moko awa. Alors qu'on encourager Sila. Oza Beckham, oza Pomba Sen, oza li SB. Olanda ba les gens dia ba tutenga no to kabonité toza bandeko toza famille eloko neko kabola biso nga lelo abi lelo tozo kola na pe na posa lelo la benga lo sila na posa $5,000 mo si lo pesi ngai yo pe oza pe na posa quelque chose nga pe Pechanga na pesi yo koyoka ba les gens dia ba tutenga no to kabonité wa mwana mama na est-ce que sila koyoka ba Pechanga bongo Pechanga vendre la sila na hôpital la pangusa sila simba makila sila. Si la basale opération, est-ce que tout le monde a tendance à mettre baya? Si Pechanga comme tazara ni nambe tout. Et le si la cause de la reconnaissance, tata na bien fait mon corps. Il y a une vidéo circulée. Mon amour a l'autre naie. Na linga Belleville mingi parce que azo reconnaître biso ba yaya Belleville ba Pechanga ba contribuer la carrière à Sila. Sila qui succès na scène azala quitté. Mais pendant qu'il avancé. Ozomona Sila qui na scène Sila za quitté et grâce à ba Belleville na ba zongi ça qui la scène ba ici Pechanga na ici la kabola 10 tableau kabola 5 na Sila. Pour Sila zota moi quelque chose à ba na mbongo place ba que c'est l'opération. Mais le bec ezaki ba tableau si les aka été. Oh ba tableau Sila wapi. Ba lo ba ke Sila mtabanda yo ke la Ursule mais Pechanga mawake producteur. Akoyo ke Sila yemo na ba production. Ya lokuta sila sala production wapi sila comment wapi babenga wapi ya par Top Vision MT sisaka engesi se carrière na ye c'est Belleville sila sala production akoma wapi akoma film nini ozomona Pechanga jouer c'est X contre Pechanga Belleville benga ba film nyonso na ba majabu comédie ba école comédie tout sila benga sa bango wapi tout ça ba semble tout le côté toi ça ba ironie sympa bien tant zamba lolo tout na biso lelo likambu ya age bien kazanga maman international ayekola kisabiso alobi ke Madame Belleville RDF papa akufaka azalaka na 3 ans ezalaka bongo na 1980 je ne sais pas lelo oyo ba age ya batu surtout na internet na biso oyo et comme le rôle loro moko ya libaku ya obi kotame ba âge mo boneti nga loba loso na kosi 50 ans na fière na sa demi-siècle. OK. Ozomona na ozonga mama na ozonga te Madame Belleville la so mona na kita va na discuter âge ne. Munko mususu ya Gérard Lobine kutu mais ngaza ya enenga boyango. Iya linga kutu alinga taza mwa mukie. Et me venga ki mukolo yango moni makamune ni oto ezaka ki ya ba kolo ozomona bato ba yo mona Thérèse abike ba génération mona Belleville yebisanga jeune elo na malonga Thérèse salaka yaka bebe za mwa mukelo na malonga ni o gabaza kama mabana miketi azaka na mabana miketi ba mabana 40 ans faluka na masanga luka moi jeune garçon aluka mwa mutu mo beba ozala abete mbata ozomona taba ba makambuka ya bana mikeka ya ba 40 ans sikoyo Belleville ngaza bongo aluka mutu moko boye wa kozala responsable au tena ndaku au futele ndaku au lesa ye mutu ka bien bonabo yo mo ba Thérèse bana batwana
manque à considération. Comment on a salaire de 50 ans, aux quatre âge no kati. Belva maman internationale, aux amours no koloko a babouin. Yomo no chibawe beta yo longe de format. Oso mone sika belva va na kita discuter mamba agene. Ka bino bat bo wanga ngo sila elonge za makasi. Sila lobi yene nga za bonga za na 48 ans. To va na swabo. To tala bata ba 48 o ba za na ba comédien o ba za na ba 40, 41, 45 ans. To chane longa sile kokani. Ya rien beti sila ne longi. Nenge beta Thérèse, nenge beti nani et beti Gabriel. Mais vous avez discuté mamba âge. Belva oui la âge, te belva mkolo. Belva mo mkete? Ou belva sa mkolo. Ozo mona, maman abota ya za na sama belé, papa abota za na sama belé. Donc ton grand papa ko sa erreur. OK. Et surtout nga mo pe kuna sa ke erreur ta ba âge ba leki ba ne ya leki na nga. Ozo mona, grand papa ko sa l'erreur. Mutu mo pa no mutu be pa ko sa l'erreur. Ozo mona, maintenant mo vana bo vana talobité place na sa ke erreur. Ah, o mona ngo grave. Awa azongo grave. Moso babili o belva na 48 ans, ne belva kufi. Ah. Oh, 48 ans kutunga na vandi boy na âge na nga basket. Pour le moment na ko ça le 24 ans. Na âge sport o na ndeba tsanga. Na ko ça 24 ans. Mais à mon ok la ngosoni, à mon ok la ngosusu mo na vandi ngabi basket au père. Ils ont ça biso ba bébé na batu msuku to ko benga ya te me to benga mamba yaka na baluye ngelu vunu belva mukolo mama tana so jogan so bi ke belva mukone belva ki sonit non aza mukolo aza fier na âge na ye munza masali ngolu de 0 mois combien de personnes to bota mina ba mazongisi minimo na ser mabele mais belva zu grâce à ngola comme la 48 ans wana. Et belva wanga âge nete belva au 4 âge ne 4 élité le ka ba Gabriel au 4 ata le moni belva au 4 âge mariage na yeko ba 45 ans et ça fille il est fille à 45 ans combien to botamina bango ba bengi ba morne en tout cas combien oyo to botamina bango to komina bango pe mususu to mona grande tante na biso personnel maman Esther le même jour a fêté anniversaire le 14 le 15 a koufi ozomona akufi na âge ya 50 ans je crois. Ozomona. Yora tsoki maman sera zaki na bo moyi. Lelo. Maman sera ko ndima kene za bo mutuma kita âge na. En tout cas. Ya. Bato babanga na ba âge na bango ko ngala mona bango baza maboma, baza mayele te. Nzamba salinga ngolu chacha na komi na âge na za nango lelo. Et puis ba yemeli so biso nzembe elengia mokili bima suki ya pembe okumaka bakoko Teresia ya gabi bozana bakoko bozo wanga na ba âge na bilo pona nini motema pasi. En tout cas tozo ko avancer mollo vers la fin de notre échange d'aujourd'hui. Bien kazanga lelo oyo aussi là azoluka azongela ba relation ya malamu na bandeko na ye ya cinéma kasi ba communicateur na ye tomoni awa. On dirait bazo yaka kapo ba bebisela la relation lelo otomoni ba communicateur asi la na ko s'attaquer na Ziza. Ya koloba ki Aziza za la complexé to yebite nyonso wana po jouera kaka na bela to ba makambu mususu ya sese to koluka kaka makambu nde sala ka bongo marque ya actualité. Na balona bango nyo tunde baza bongo Aziza za la complexe si na lo colonie ni si la za nango o Aziza koyokela nini si la motema pasi Aziza lo kole tonda koleka sila Aziza basse munene koleka sila Aziza lataka kitoko koleka sila Aziza sola parfois malonga koleka sila siko ayokeli sila motema pasi nini tango sila walinga ko azokundanga na batata mikolo Aziza za na ba patron. Osomona, tant aussi la zola na ba musicien, assis la hauteur la gouvernement. Ok, nazo passe la côté kuna. Ok, la sila na ta ini sila za nango Aziza koyo kele souci. Oye ba tumusu ba bilo musu ba ko ba so vandi motalobi place vraiment no things assis là.
place formation ya mikolo balikambo boye na ofingisa sila aziza ke ezala jalouse ya sila ne loko nini en tout cas ne loko nini ne lamba to na nini toka po lelo sila merci maman Olive na Angela poto po aziza ke poto te yango ne boloba ke ayokelaka sila jalousie to na ni po en soi bo aziza leki sila na kitoko ya kimwasi na ta ya kibo mwasi na makambo ebele aziza leki sila siko bosa la comparaison ya sila bon bande ya sila oke la aziza jalousie po sila nzamba pambola aziza pesa ya ta ya kitoko bato basali ya pembe basala ya petai ko basali nini o bapesi ya pembe pepe ya taiti mwa mabe bino ba okomsaka ya choko taite natali nini mo basali abina oloba te bolobaka na periki nazaka nde naza boye nzambe nayebi te makambo oyo komba oyo ezalaka loyal to ekoma vraiment komba moko ntina kati ya bamitema parce que ezalaki question ya abone moko atunaki ngai yaya mais makambo baza baveugle ti abonanga yo tunu bon ba baveugle te bamonaka yango te bamonaka nani aza moto aketo e nani azanga rankine président loma avant makambo ekoma boye président loma avandisa bango te avandisa bana peshanga x sila bango misita avandisa bango place moko asoli na bana nana yoka ye papa masumu avandisa bango te passeur de la foi sila ya nana aza motema oyo ya caption big baninga baoluka big elongwa caption mais ye azokanga kaka caption big makasi nani sila te mutu aranki mutu alingi ranki nekoba boye sila lelo ayo comprendre ke théâtre ne chaine elali théâtre abomi théâtre lelo akomi koya koluka est ce que sila na orgueil nyonso azalaki nango azalaki mutu komikitisa liboso ya gesho sila azalaki mutu akokitisa liboso dakosa sila na lolendo nyonso to wana yaya baza yango tolobi te baza bandeko na théâtre a reconnaître valeur na bango na air nini soki mpe Vincent asala chaîne wana ya bakoki te est-ce que sila agaye bavaleur ya nani ya président gesho to ya côte dakosa angaye bango angaye bavaleur na bango te sila ebi valeur ya lombe te sila ebi valeur ya mama bomengo te oyo ya permettre banani bana na salite oyo bamisolo bafinga mama bomengo yokanisi lelo ndenge aza bongo lelo sila ndenge sila mpe aza capable ko ngamu nabenga bino nga nabengaki bino te moto abengaki bino yaki Vincent oh sila est capable de tout nga nazoyebisa bino aorapele bango aorapele bino ko yaya ngai te moto abengaki bino asengaki bino pardon moto asengaki bino pardon ezalaki Vincent ezalaki nga sila bomonaki nga sila nabengi bino na batelefone na bino wana soki okoti na mpo na ye yaya naoloba na yo moi mosala aza somo yakazanga en tout cas oza kaka somo mpona kosukisa lelo oyo tomoni lisusu babaresi baye kaka likambo na age oyo bazotuka bazobelela balobi ke mama na bino aza mokolo botika sambla mpe kuna tomonaka eloko ya malonga ezalaka te donc mutu ya malonga kuna azalaka te oyo akoki kotelema mpo adéfendre mutu na bino oyo bolobelaka donc ntango bazoloba bongo c'est-à-dire bazoloba yango directement na bela mpe na famille libota sikoyo bareza lobi ke na famille libota amonaka mutu malonga te bareza azalaka na bela stratégie nini oyo bareza memena madame Belleville soki lolombo te ozomona biso tozalaka te ntango bango bazalaka biso toye madame Belleville amati pano biso toye tosali madame Belleville est-ce que madame Belleville azangi mbongo asomba machine mais ntango aye tellement tozo reconnaître toza na bolingo toza na valeur notre icône ozomona yoka so bambongo na biso mike ya pasi na totyaki wana madame Belleville akopea biso yango ata famille ntango andimaki cadeau na biso avanda bi te namoni ke naza na bandeko na nga
namoni vraiment ke naza na bacommunicateur na bacommunicatrice azwi cadeau na biso na motema mobimba bango bamalika bamura bamanya bazalaka wana barezi bazalaka wana pembeni ya madame Bellevue y compris na sila basalela stratégie ni bayaka nango Thérèse ayaka masha mameno bayaka Bellevue stratégie nini mais Bellevue là za koti Brazzaville Bellevue azo kota po noir bango ba rezi ba osela sila nini promotion ni ba osela finga ba osela sila kaya mafinga ba rezi tena mutuna yo oyebi bien que Bellevue lingate ba benge mona mukie Bellevue moko ba binga za grande ozo mona Bellevue bita ba camarade ba mama top ba mama Milo ba camarade ba mama Pembele ba camarade ba Bellevue ba mama Mengo ba mama Bele ba camarade ba Bellevue ozo mona po nini avisa loin ba mama Linga ba camarade ba Bellevue mikolo suko mutu lokola ba rezi en contribuer ni na âge à Bellevue en tout cas allez le globa na âge à Bellevue Bellevue na vana kita loba to biso to na kito to loba ke si lo mukola nini te ba video yango mo yobimati te si na mo kazo lia lo koso le kie e lo bise biloko ali zo lo bisaye on a moins que ne fait avec le cas chez Flore na mona ngo ndeza ki chez Flore si la zone lia lo koso zo lo bisaye merci beaucoup pour la Bellevue moi na mkia lo tinga na bien ke moi mkia lo tete ne pas reconnaître biso mikolo to zali Bellevue mtalobango ya gabi mo ka bi kena lingale ki ngala mingi na côté la Bellevue pas aller ki mo za bien na respect ba tunia to ba combattre Thérèse amacha momena kene ku to tourner na ndako ya Bellevue la patrona wana leki nanga te mwana mama na ngai papa na biso théâtre to ko kabwana te Bellevue mtatinda bango bongo lelo ne bango mona Bellevue asa mukolo ba gabi bino ba bana mikie yango mo mpe ka ba mikie ba kitaka bino ba couper na ba age na bino bozana ngo po Bellevue mona mukia ko pousse la pembeni na eta kiteka akiteka leso ko bino ba mikolo tellement bo mikiti ça na age na biso yango po moni génération na biso ba bimaka na bino pamba ale so kwa na denda amime na venir stade asomelo de turbo. On passe la nuit blanche. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Et joyeux anniversaire encore à toi, Bianca Zanga. Donc, c'est pour moi qui est là-bas. On les a de rien d'autre que gâteau. En tout cas, Ezaki Bongonde, l'élo anniversaire, nae. Tu préférais qui t'o fêter yango awa. Donc, cadeau surprise, nae. Et vous t'as qui déjà salama. Je pense que c'est beaucoup en matière de famille libota. Beaucoup monde a l'olenge nini DG Ayela qui est vraiment gâteau en pleine émission. Azala qui est vraiment surprise parce que Aïba quitté. Merci beaucoup. Na bande connaisse au bolandi biso ko banana bande dikino na suka ya émission na biso Bianca to komi na suka bande ko balandi ba retenir nini. Batu ba retenir faut batu ba comprendre que kota si là mutu moko taza na valeur mutu moko taza na capacité batu tout bo reconnaître bo retenir boy que bijou la reine a sans valeur donc bijou ti yo oza bisenga senga na age nozo fukama o senga lokola si la pardon oa ko yeba bijou la reine ba na tout no bijou la reine o senga si la pardon ba pesa combien de tableaux na mona ekale bijou la reine Vincent bon ça la film bon tu n'as que bijou la reine afuka mais la si la senga pardon bon tu na film était point bon ça ma bé bon si d'ici carrière à si la il y a bijou la reine carabo mon père bijou la reine à tableau pour nous comprendre binotin bijou la reine il y a au fuka mi deux fois mobimba au sengi si la pardon pas peut sur combien de tableaux 25 la ligne comment la bijou la reine a filmé vous autres tourner Bocha bijou la reine a tourné. Ce que bijou la reine icône mobimba au sein de la théâtre no petala manango le se perdre kabo et ba mukolo ko senga Bellevue pardon na olana mabele. Donc alali ma Bellevue nyatanga pardon limbisanga. Poza mutaba pardon salité.
Merci beaucoup à la maman chérie, merci à la maman José Dousadissou, maman Claudine Bokatola, ya Sylvine Jolie, Biki Rouge, Corgé Bango toujours. Merci à maman Aniba Super, maman Ningo Yamputu, merci à mamita Dina de Belgique, la grande H, maman Sakina, merci beaucoup à Pierrette et Nanou Lungengo, merci à Renate Kitenge, un grand merci aussi à Mireille Madimba et Mireille Makaya, Motema Papa Jérémy, merci à toi, Papa Jean-Claude Ataliana. Voilà. Donc, il y a eu un vraiment merci. Na Batutu, Badingarabiso. Et donc, ceux qui nous ont merci à Omokona Nouchacha. Et merci à Exode Mikebi. Un grand merci aussi. Merci à considération à notre manager, Papa Tigre, manager de luxe. En tout cas, Papa Geste au Sali, vraiment droit au cœur. Et bon, ouais. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur, hein. En tout cas, merci, Chacha Fozalaka. Yo mis sur le zoba illettré, tendresse yo zoba yu mamoro boy, bangoto bobo. Bino za Chacha bino. Bino bakoza na muta mayele boy malika, bazoba bata partout. Donc maman ba Thérèse. Merci beaucoup à mon habilleur chéri Paul Lisumpa. Merci à Exode Mike Biwazaki Bongo Nasima ya caméra Mutu à Kamolaki ba image na mokolo ya lelo o ezalaki présenté par Ngai o ya bino chanceuse Siana mwana suka ya basongi songi autrement dit IGF na invité na Ngai lelo ezalaki Bongo Bianca zanga mwana suka ya famille Libota. En tout cas bande ko balandi bokende ko beta tour na chez IGF ba news boko zwape lisusu kaka ba émission ya bien ba analyse ya bien kazanga zalaka wana tozalaka na Pams Matondo tozalaka na Papa Kulutu ya famille Libota tozalaka na bande ko nyonso ya famille Libota. En tout cas tosalaka ba analyse ya bien musique théâtre donc socio-culturel. Voilà mesdames et messieurs, beau s'abonner massivement na chaîne Nabiso chaîne Nabino mwana suka ya famille Libota ainsi que na ba chaîne Moussoussou. Voilà, c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Restez toujours branchés, serrez cimentés, coyotes coachés sur notre chaîne. Quant à nous,